Là, on voit l'artiste et musicien Karmapa, l'homme de Kalikula, Ayerolela, le PDG Wabé Lorango. Karmapa est là. Là, on voit Sobé. Ah, et Sobé est là. Donc, phénomène est Sobé. Ayerolela, Père Naé. Donc, voilà. On est là. On est là, donc toujours là, les PDG Wabé Lorango. Maison mère est représentée par Piroger. Donc, Wabé Lorango, valeur à Tchangou, valeur en Chili quoi. Tozaki na balisi baba, bakenda, Didi Mvoma bakenda. Totikali na Wabé Lorango yo pe lelo akei bon. Totikali na Bari Kamboma, Papa Chopanda, totikali na ba Chadira na biso nyonso ya malamu asala nga nakota liste boy pas président Mundweri Gaou qui cite Sobé nakuta déjà PDG Wabela soutenir biso asala mambo ebele oh loba PDG aliaka sofane ta kosi to lia to mela abomba batu misupe na bandaku na ye donc eza passe comme la muta mbongo boye akufi alors biso batotika fier totika lolendo poza ngo na tile ta PDG Wabelo Chadira muta munoko la na cercueil alors biso système biso na matanga oye le Wabelo daba tutu aida bilo ba musicien mais le tomoni process non à moi un mot na ndenge Wabelo ti non il ngona que tout est vanité pour wazali kamwala PDC ya zamu taida iba tupoza kina la rebelle siko na moni akela retikali c'est-à-dire que lelo na yebi que tout est vanité nyoso za vanité bato belé pe ba traiter ba musicien ba ingrat ba lobby banda mutu akufa bomona na raté mais enfin Karmapa l'homme de calculer là message moni no loba la population peut-être ba traiter bino ba ingrat te eza boyebi que pandémie ezali toko kutana bote kutunga nazo regete ils ont posé une question sur la pembeni mais masque zate si on peut permettre de gagner un masque dans la pour mes condoléances Wabé Lorango qui est saloboni souci à marasa motema souci à la motema wana PDG dans mutu artiste mais souci à marasa to yebi ke nzambe muta pesa yepe muta zui donc total la mission de mambozo kende bomba ouais merci beaucoup ok merci mbongo ebele okoza na ba makambo ebele mais liwa esalaka ya pasi donc tala bandeko ndenge bakolela papa na bango topesi mes condoléances à toute la famille Wabelo et Gabi Wabelo aussi parmi azape na famille Wabelo mes condoléances à vous et mes condoléances na bana njilo nyonso oyo balingaki Wabelo oyo PDG bandaki kopesa kokabela kozala na bango. Mais aujourd'hui, le PDG Wabelo n'est plus. On est toujours en direct sur Elenga Congo avec Mathieu Banché et pourquoi pas l'assistante de Tracy Mbelenga Pro, na Musika et na profité na presse merci na bandeko nyonso ba reine Simanteri Beto, maman la reine. Là on voit maman la reine. Maman la reine, là on voit maman la reine, Simanteri Beto, avec papa, couple à ma responsable. Hein?
Donc, Maman la reine est là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vos olélana banjilois. Bana ya Kishasa, baleli wa belo. Mathieu Bonchaleli wa belo. Là, on voit Maman la reine, Maman la reine, Maman la reine. Maman la reine est là, donc voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Togolela, le PDG wa belo Rango. Malela de Londres. Malela de Londres. Donc, Passina Moutema. Là, on voit Maman la reine. Donc, elle est là en famille. Donc, Maman la reine. Aïe, parce qu'il est fait à la race sociale. À la race sociale. Donc, voilà. Maman la reine. D'accord. C'est vrai, Toza Batou, pourquoi Toza en a ramadé? Pourquoi Toza en a ramadé? Mouton a tiki bambongo, ba immeuble. Wabe Lorango est parti. Passina Motema, Bandeko, Bakota la Bisso, mesdames et messieurs, on est en direct sur Elengia Congo. Sam Koukou le nécessaire, le président Wabe Lorango est parti. Léa Dimbi, maman sociale. Il y a beaucoup de tristesse parce que Wabe Lorango est parti. Là on voit Iskedor. On voit tout le monde. Wabe Lorango est parti. Passina Motema. Souci. Le PDG est parti, enfin Wabe Lorango accueilli. Passina Motema, Jason Kessima Kwisa, garçon de disque, Passina Motema, Bandeko Basolela, le PDG Wabe Lorango accueilli. Voilà tout le monde, Toto Yamowe, et donc Kota na Cordia,
bonjour. Bonjour. Wabé Laurent est parti, bah impression nos amis. Bon, c'est dommage. Quand on a donné hommage, je dois aller voisin à Ndaouna Kimboutawana. Donc, un bon monsieur, s'occuper de la musique, du théâtre, accueilli, moi je ne peux pas me merci. Message sur la population Angili au Balandi Belé Baolela mécène na bango le PDG Wabé Laurent. C'est malamu, mais na moni vraiment balélé ma casse pénalité, n'est-ce pas? Donc, je l'appelle mécène monene. Je crois que nous avons merci Mathieu. Merci beaucoup. Monsieur. Wabé Laurent n'est plus. Wabé Laurent Dirango, le chat d'Iran. Le colo Ibanaki, Namoninga Naye, Ayatola, Oto, la seconde en a été. Rango, avec jeune Oyo, Aïbaki, cause à la mécène. Mécène, c'est-à-dire qu'on sponsorisait. Sotobino, un théâtre, un musicien, un compositeur, parce qu'il a composé. Donc, c'est un jeune à côté, il y a qu'au soutenir. C'était vraiment un responsable, un mécène qu'on devrait poursuivre. Mais c'était aussi un opérateur économique. Ah, en Angili, Nakanisi, Wabelo a Tongi Mingi. A Tongi Nanjili, Tatongi Belibanda. Yangona, conseil n'a pas fait ça dans la jeune, monsieur Angili, oh, surtout à Poto Peawa, Bako Kotonga Nanjili. Bako Misangili, le quoi Lingwala. Denge Lingwala, Bana Lingwala, Bako Tonga. Et puis, Bana Angili, te soutenir l'effort et Bato Angili. Attends, il faut soutenir pour aller au l'Angile. Merci beaucoup. Merci. Tous, parmi les animateurs Aminene Amboga Nabiso, précisément Tchango. Wabé Laurent Wakei. Wabé Laurent Wakei. Wabé Laurent Wakei, papa Nangai. Na mito naza na triste, naza na mawa. Pour Wabé Laurent Wakei parmi Batu Oyo. Na carrière na biso à l'époque, Basalara Mingi. À l'époque, pas qui m'allait boire na boire gaé. Yo, maman gotasia, Wabé Laurent Wakosoli, maman gotasia et ayem ta sala pour ngai pe na kesu kiltira. Tant yo que travail à moi na ezala bi mo I Juventus au koki kokende pe pa waze quoi. Donc soki lelo pe na boire na kiltira eza na grâce na yango. Na rotika boete fo penana zala pona o atiki biso le papa pa na ngai apporter belé pona vie na ngai. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup. Alors viens. Je suis avec les leaders des leaders Boss Gino, les DG des compagnies Gino Bar au Boyebi Daxin Club bien. Boss, bonjour. Bonjour papa. Wabé Laurent Wakei en tant que patron yo pesa parmi ba mécène o bazo sunga pe ba jeune ebele na musique comme théâtre et salut bon. Liwe vient na biso Wabé Laurent et salut biso passe vraiment. Parce que vie azali vie oyo nga personnellement naza na bon souvenir et pas na. Parce que aza vie oyo nga pas na nga za papa ya molimo na ndenge ya ba faire. Aza vie apesa nga courage à koluka. Et puis aza vie apesa nga maele ki tango zo zombongo koki jamais ko dépenser en kaka bongo. Donc aza vie moko modèle, aza pena modèle, j'espère ba tu mingi ba ebié. Aza vie mo pena za vraiment modèle. Ba témoignage c'est bela malamu. Message au bala banjiloa ope ba yamba yo bien na district national za Tchangu avec votre bas kozanga mutu munene lokola Wabelo courage ni ngolo bala ba. Na kosenga vraiment na bana njili nyonso tozala soudé parce que Wabé Laurent azalaki mutu bando sangisa bana njili nyonso nga moko pe na mona Tchangu nga na vandi mingi na passé temps na nga ki bo jeunesse tanga mingi na sans fil na quartier 1 donc lelo oyo na epé ko sala staff na kati ya njili na couloir Kimbuta vraiment na remercier bana njili nyonso tout aux à la même morale via ki mais ba bien fait na ye ezakaka ba bien fait ya vie ezali via tiki ba parler belé marambe belé via tiki bana ebelé y compris na nga moko nga za pena descendant ya Wabé Laurent parce que Wabé Laurent tant Wabé Laurent aza Wabé Laurent bazo mona ba fruit ni loga ba Gino bazoya malembe tozoya to yana pena idéologie ya ba vie na biso Wabé Laurent vraiment aza vie moko modèle na kati ya njili pe na kati ya kin mobimba pourquoi pas na Congo mobimba donc avec mon pena za modèle vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment, c'est à moi de vous remercier.
Boss, merci. Boss, merci. Maybe tu as un moussala qui n'a C'est bon. Voilà, mesdames et messieurs, là on voit la famille Wabelo, les enfants des PDG Wabelo. Là on voit Brice Wabelo, Jordano Wabelo, Gicles Wabelo et les autres. Et donc c'est vrai, Toza Batoume Liwa et Salaka Passi. Naibike Banjilo Bakolela Ebele, Maître Ninja Sikatenda, Azolela les PDG Wabelo Rango, attaque mécène Yambo Kanabiso. Mesdames et messieurs, il y a des choses. Oyo batwako comprendre, tu vois, là on voit les enfants de Wabelo Rango Shadira, Talabana ya PDG Nenge Bakolela. C'est vrai Toza Batuka Simen Liwa Eza Passi et Sam Kunku le nécessaire ya Aimé Kunku Azolela. Donc là on voit Brice Wabelo, Gicles Wabelo Bakolela, les PDG Wabelo Rango. Avec beaucoup de tristesse, mesdames et messieurs, Sam Kunku le nécessaire. Brice Wabelo est là. Là, on voit Gicles Wabelo, l'enfant de PDG Wabelo. Et enfin, là, c'est Jordano Wabelo. Jordano Wabelo parmi nous. Azolela Papa Naye. Donc, Tozaba tout mais pas César Anamout. Là, on voit l'artiste et musicien Karmapa, l'homme de Kalikula, Aérolela, le PDG Wabelo Rango. Karmapa est là. Là, on voit le vieux Sénado, Kouloutou, Aérolela, les mécènes congolais, Wabelo Rango, Chadira. Donc, merci. Soussina Moutema, Sam Kunkoule nécessaire. Soussina Moutema, Patrick Image, Lorela, Mibali Touyanjili. Soussina Moutema, Tracy, Trésor Tracy, Makwissa, garçon de disques. Bazolela, les PDG, Wabelo Rango. L'homme de Kalikoulia. L'homme de Kalikoulia est là. Sampa aussi est là. Honorable Komuni Weko Sister Biso na Matanga Oye le Wabelo Daba Tutu Aida Bilo wa musicien mais le tomoni process non à moi un mot pour na ndenge Wabelo tiki biso. Non, il ngola que tout est vanité pour wazali kamwalar. PDC Azam Taïda Ibatu pour ça la rebelle. Si on a mon aké la retikali, c'est-à-dire que le long a que tout est vanité. N'y a pas de vanité. Bato belé peut traiter les musiciens ben grave lobby banda mutakufa bomona na raté mais enfin Karmapa l'homme de calculer là message moni no la population peut-être ba traiter bino ba grave te za boyebi que pandémie zali toko kutana bote kutunga nazo regete yozo poser une question zora pembeni mais masque zate ça va permettre ngana cha masque na ngai pour donc tout ça conscient que oya kufia za un grand mécène tokoki jamais kotika ebongo on moni présence na biso za awo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ici donc avec le Njiloa Patrick Image vient à biso focus ba ega le PDG Wabelo Rango donc bonjour. Bonjour. Wabelo Rango est parti yo za Njiloa vraiment et ça lui d'abord boni. Bon, omoni hommage à mingi topesi mes condoléances na famille Wabelo na ndenge grand frère ya balabala akolaki na biso accueilli mais réincarnation ezalaka bato nyonso tozomona ba image na kati ya njili malgré komba image eza komba Patrick Bakulutu mais image ya ba icône ya njili ndenge bazokende seke bato ba remplacer bango pe baza donc yoso moni ko remplacer to vandi na poto za na poto mais awa Wabelo aket ba patron musufu ba bandobima ba Nicolas Coste ba image ba Kulutu ba manu ba mona ba focus ba game assez pour photo remplacer mais na remarqué ka bato tout bazo sepelisa bango kuna mikolo zoya ba odaye ah message on comprend bien lukanga mission mobimba message no bala banjilo nyonso ba otalo libanda ya mboka ya poto nyonso bazali banda ya poto na yebisaki bino ke njili ka temte kufeli mayolos akufaki Viandrux akufaki PDG Wabelo akufi ba patron bakufe belé mais loko to sengi ka ke ba patron basila raté
bazo continuer image ya bakulutu aza na kati ya njili azolakisa biso ke njili bapatro bakosila te donc émission mobimba ezali. Merci beaucoup. Man Mamona. En tout cas, on a accueilli Baoba Mounene Wabelo Rango, le monument de Chadiran. Kulutu abale qui pirvio tola la ganaye, tola muga ganaye, tolia ganaye. Le loto mon avis ala lieza passe mingi na mutema. Mais bon, ezanzela batunyo sotu nzamba sala yango, lelo epesi pa avie, que son âme repose en paix quoi. Nabakisi po azalaki moko ya papa na biso ya muninga na biso Brice Wabelo ngai Kams Desale nazolobela eza grand nostalgie eza regret de soi eza fetite eza esengo pete ezali mawa na mitema papa kei atiki bana biso pesika totikali bana to se réunir pour to zala bomoko pour to panzana te pour vie eza continuer après la mort la vie continue quoi. Merci beaucoup. Merci. Tobela Wabelo Rango accueilli en tant qu'Angiloise et Saloboni. Ça y passe et ça lui trouve ma casse. Talaka ba leader yaya wana yaya penza ya pas muke. Bato ba bien sûr na ba komboni mais ya pas muke. Donc grand frère penza ya ma copine Gabi Wabelo Talaka accueilli donc Mawatro. Événement ngoyo. Tomoni ba ministre, tomoni ba gouverneur. Donc vrai Njilwa nyonso. O penza sa vrai Njilwa akoza nga matango te. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yaya Talaka. Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoka, pomade awa toza yama Nicole Malonga. Moi si azana kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe Azaya kotonda, azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na bawu. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole na bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit,
mwasi na yo ya munene bolekaka pourtant yo za nzoto mike excusez-moi bolekaka toujours en harmonie boza koseka menga mwasi na nga quelque soit munene na nga awuti kobenga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Pouchelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon d'ici les bananes.